Masuk Kembang TV. Suka
Comme tata mwana pe tata Molimo Santo liloba ezali était le 3 octobre yango oyo ekomi pene biso awa na Paris tosali mwa spito tosali mpona kolakisa ete tozali kati na le 3 octobre makolo eza na nzela tokokutana kala te mpona kozala biso banso na yelu baoyo bakokoka o bakoka pe te tozali awa tokokontinue milulu na biso ya le 3 octobre vraiment esengo ya biso banso bana ya dirigeant balanga nzembo na kati ya mokili mobimba feti na biso tozala na esengo tomata nkamba ebele mpo ete tokokosepelisa tata Molimo Santo nzambe na biso voilà esengo ezali Paris balobi tokotika na nsima te tokoyindisa mokolo ya le 3 octobre awa na Paris voilà moke tozalaki nango yango wana tosukisi na koma tata mwana mpe tata Molimo Santo dirija oye dirija oye dirija oye 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 grand pilier alanga nzembo bana batona na nguya ya Molimo Santo